show na quelle réunion? Et dis mon cher Borax l'animos cercle musique l'ombier Ritualité bala Saint-Paul toujours meilleur. Toponi okunga okamba bala Saint-Paul et papa oflore okunga biso bala Saint-Paul toponi o papa tolingi boboto tolingi bondeko tolingi esengo tosengilisanga boboto ondeko esengo totondi bino botondi mingi na bolandi programme radio Lisanga ya pokwa ya mokolo mwa lelo mokolo mwa mardi 20 novembre 2012 ekokuta biso na ndenge kuteli biso wana nde to koza na bino na ndenge ya bomesano pona to kufate na bozangi boyebi nde pokwa lelo tokofunga programme na biso na lisese oyo tolingaki tokabolango na bino eza lisese ya Afrika yango tolakaki penza Shadrach Mukalenga ete yango nde tokobanda nango mission na biso ya pokwa mwa lelo lisese oyo ya baafrikain ekoloba boye mowei ayebaka motuya ya cercueil na ye te. Mowei ayebaka na ye motuya ya cercueil na ye te. Wana toyebisi bino moko bokanisa soki ekomema bino wapi. Soki omoni ete yo ozali mowei motuya ya cercueil na yo ebi yango te. Na bozangi boyebi oza nango motuya ya cercueil bazo kundo nango ebite lokola pe koki kotala baye na mboka République démocratique du Congo kuna na est koboma bazali koboma bango bayebi ata motuya ya mabele oyo baza kokunda bango nango te oyo ina richesse monene oyo eza kosalisa ba guerre oyo nyonso to oyo kuna pe tokipe komituna soki ba criminel de guerre wana na infiltré pe complice na bango Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila bayebi pe to bakoyeba motuya ya cercueil oyo bakokunda bango na yango na ntango makambo ekoleka boye ntango mosusu bakanisi ete bayi na bomoi bozangi koyeba stratégie oyo bapeyi occidentaux bazalaka nango na ntango bakolia na yo bazotinda oboma soki balingi basote libulu oyo ekundaka nango bato na bacrime de guerre wana ndenge bayaka kolashe be yo nde motuya ya cercueil wana ayebi yango te. Biso tokolobela bayebanso bakwende ba victime na guerre oyo kuna na Goma ndenge boyebi toko loba esulika mosusu te eza ndenge boyebi wana Goma esekweyi na maboko ya barebele ezaki ku deja ya kokweya banda kala
toyebisaka bino yango babandaki koyebisa bango bakota te mpo bazalaki deja na position ya kokota. Tozali nde kolobela bayebanso oyo bato baza kosala na bango attention te, baobi euti na Rwanda ekpe na Goma ebomi bakombo ya bato wana bakufi eyebani te, kasi ya Kagame toyebi yango. Nde na mpasi wana biso tokokanisa nde oyo basengaki eloko te bazalaki na bomoi na bango malamu, kasi baye koboma bango ebe esika na bango oyo bafandeli bango nde tokanisi bango makasi mingi koleka pokwa ya lelo. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai, moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. Tozali kokoba na Radio Lisanga na programme na biso ya pokwa lelo nde ko yebisa bino pamba te mingi toyebi ete mokoma lelo eyi mokolo oyo mingi basili kokwea na nkanda komona ete Goma ekwei yango eza sikoyo eloko oyo tokoki koloba ekomi sikoyo fe eza realize, kasi ezali eloko oyo eye na mokolo malelo kaka te, ekokaki nango mpe koya kala mingi koleka ntango kaka bayaki su kobanda mobulu yango ya bango soki na me oyo bakokaki mpe kokoma na bango ntina Goma mpo bazalaki kaka pembeni wana, bazalaki na bango mosika te. Bino bato bofandi na mikili ya mpoto tozali awa bokoki kolandela boyoka bakilometre oyo bazoloba oyo bango bauteli esika bazalelaki par rapport à Goma. Tosala yango na bamituka na biso awa bamsuku bakendeke tous les jours kosala msala na badistance ndenge wana bazalaki na bango mosika te, bango kuna mpe bazotambolaka na makolo te, bamsuku bazotambola mpe na bajipe. Donc Goma esi ekweyaki nango banda kala, ezalaki likambo oyo mikolo mileki mpe toyebisaka bino bato ya Nations Unies balobaki esalema te bokota te pase basi bakotaki bazalaki deja na bato na bango oyo batindaka bato bayaka mpona kozwa bainformation, bazalaki deja na kati banda kala depuis basalaki guerre na Maréchal Mobutu Sese Seko Ngbendu Wazabanga muzea ye na bango bakoti bakomiti na Kinshasa bazozwa bainformation nyonso wana bazo rassembler bazotina ya Kigali. Donc eza nango likambo kokamwa te parce biso ekamisi biso te kokete Goma ekwei, mais eloko oyo biso ezokamisa biso makasi ezali komona soi-disant gouvernement ya Kinshasa, soi-disant soki autorité ya Kinshasa bango kuna bazo continuer ko favoriser occupation ya République démocratique du Congo, bazo favoriser Rwanda a accomplir plan na ya occupation kuna na mboka République démocratique du Congo. Yango nde muteza kokamisa biso makasi mingi parce que te sikoyo baza kokoba na lokuta bazo sa pe lokola bayi bato mais bazo sa guerre te, bazo solola te na ndenge nini ba koluka kosisa guerre. Mais wana ezali problème na bango po biso toyebi yango bien année passée tosalaki etumba na nzela bango bakobenga démocratie soki mpe lolenge kani oyo bango balingelaki tolobaki baélection tolakisa bango tokotia bango contre mur, tosi totia bango contre mur, tosoutenaki Pape Tshisekedi
oyo gagnaki na baélection mutu na bango afrodaki ye wana bango basutenaki balingaki azala il faut nde kotuna bango kasi ko likambo yango eza nini esengeli kotuna bango mpo soki ezalaki lelo pouvoir échangeaki na baélection eutai koleka nde tolingaki to bandoloba te ke ya omoni parce que bamoni peuple asali choix na ye bamonaki moyen basala mosusu eza te nde babandi sikoyo kosala boye mpo baya par la force par les armes mpo baluka soki ozongisa batia mutu na bango bango bazolika eske tokomi mituna sikoyo soki finalement balingi nini mpo soki balingi ye te bake directement balongola ye na Kinshasa oli basala bavictime ebele boye pour rien parce que ye na bango basolaka bayokanaka na bango toyebisa bino awa toyebisaki bino na radio Lisanga toloba na bino mpe torepeta na biso basolaka na bango basolaka bien likambo eza wana eya likambo oyo ezosalema na molili oyo soki botali bino moko bamobulu ya makasi oyo ntango eye kobanda na mikolo oyo po totalisa bino kaka mpo omona lolenge kani makambo yango bazokende nango soki bolandaki malamu ezalaki na mikolo mileki parce que bayebaki déjà badiplomate wana bayebaki ke bon ezalaki siko epusamaki mpo gomekende okweya bon toyebi bien toyebisa bino bomoni parce eza makambo mosusu oyo tosololaki na bato mosusu oyo ke bon il faut comprendre eza basini mosusu ezolakisa Congo ezosala situation ndenge eza wana oyo toyebi bazokondane Rwanda babandi otia ye bazosite bien na kati ya rapport ya Nations Unies et après bazwi voté akota na Conseil de sécurité kaka ya Nations Unies wana ba Congolais toyebi te so tokoloba soki aza ndenge nini azokondane kokroire kaka na bamakambo wana oyo ezosala tokanisa ntango mosusu ke vala rapport ebimi eza badistraction wana bazosala yango kaka na bacongolais te oyo bazomene lutte combat contre occupation wana mais bazosala yango mpe na bato na bango bazoutilize kuna na Afrique mpo moni stratégie ya impérialiste capitaliste ba-entreprise oyo minene ya baoccidentaux oyo mpo na bango eza kaka basala kaka falanga bayaka na mbele ya minu mbale nde basalaka wana nde basalaka kala nyonso nde toyesa bino bayi na bibilia bayi na dollar basali boye ti lelo bango bazodevelope toujours bastratégie ndenge nini bakobanda koya babanda kopie mpa na biso basala biso sikoyo todevelopaka bastratégie te biso toza bato tozelaka soki babeti biso mbata topesi ta mosusu ndenge bayaki koteya biso yango na bible to soki pasi eleki makasi toleli tobandi omilela mpona nini bozonyokola biso boye mpona nini bozo okosimagine scène ya moyibi akoteli na ndako aza bien armé mpo ayebi ke yo okoki mpe kose défendre mpo soki moyibi wana ayebaki yo okosala eloko te akwana arme moko te so abanda kosatandre te ke akutana na résistance akoya na arme te akoya pamba mais oyo omoni akoti bien armé na ndako na yo bon yo mpe oza na arme te oza ndenge wana bon biloko mpe azobimisa na ye mpe facilement mais azobeta yo kaka te azoviole yo azoboma yo finalement il faut ko se demander soki il faut okontinua kotunaka ye nasali yo nini mpo nezosala nga boye obengi mpe bavoisin baye batelemi bazotala bon bazoyebisa ye kaka tika kosala boye te alinga bimiselo mosusu bi okobimisa te oyo mpe tikela ye donc bayo ebimaki wana ebimeke nango sikoyo Nations Unies bakaske bleu na bango bazaki na Goma avant tokoma nanu wana nde toyesaki bino likambo badiplomate bayebaki makambo wana bolandaki bien Belgique ayebisaki bato na ye oyo bazalaki nano soki seto batikayaki na Goma kuna bakite Goma mais bolandaki bien boyokaki place nini babe na bango bakende na Rwanda baesaye bango te
bakima bakende so na Bukavu bakende soki na Kisangani po bakota na kati na Congo te babai babima boyebisa ngai côté oyo ba obi ezouta côté oyo ba rebelle bazouta côté Masasi ezouta batindio balobi kende côté wana balobi ke insécurité kompo na bino il faut bokite bokende na Rwanda côté mambo ezouta ben il faut vous comprendre. Il faut vous comprendre. Il faut tika komile là. Il faut nde koyeba sikoyo eloko nini esengeli kosala na ba situation boye. Po moko pe tokomobosa na pe ennemi yango ennemi ya vrai ezali Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila. Ye mutaza kuna, ye mutazali malheur nyo surtout ya makambo parce que mtazo sala ba situation esala mandenge ezo sala maboyi bon tokoloba kutu te po toloba ki omona api président Mobimba azo yeba koloba te azo za ba mesure te azo wana kutu tokoloba ngote parce que azane président Mobimba te aza kutu président te yango tolini na mso poto ke na ngokutu na ndenge wana te za perte ya temps inutile biso susi na mso ezaka rande na ba victime susi na mso fandi wana Goma ekweya isi ekweya kala eza nango lelo te eza lelo te parce que tozofana mingi lokwa bato ba spectateur moko boye bazotala ba scène ndenge ezoleka ben soki ba dribbler mutu nete elekaka na match ya football bogangi bolobi est-ce que bozo commenter wana ba dribbler ki batai kota na chobo te photo tika biloko wana parce que bato bazoboma wana bon ekoka pe kozangana yo donc eza likambo te ya kotela ngo na musika tokomona ngo ndenge biso toyaki na biso ka poto sala engagement na biso nde tosalaka tozala na bino radio tokabana na bino makambo mais tokokota na ba stratégie te ya makambo ngo ndenge ezali po toali na kati ya bitumbango donc tozokoba parce que to apena pays bawa à partir ya ngoma Amsterdam ndenge toko emettre na radio Lisango esami na fondation Lisanga point de soutien congolais soki totali lolenge kani biso baito yawa tokipe ko sala ya biso pe lutte combat pour moko batmi pe ba sous-estima ka bazomona ka Belgique, France autres il faut ko ebete bango nyonso nde baza wana baza na présence na bango kuna pe baza na makambingi bazosa kuna Belgique aloba poso ekete bakati aide militaire na Rwanda coopération militaire bakati basi basali bango ebele bon basi ba moneke Rwanda akoki ko atteindre but na mais sikoyo bazo sala patrouille M23 ngo wana ba Rwanda baza batutsi bozomona ezelo ezana ngo cachete zanga mnazolo bango teza ndenge zali po ba media surtout na ba media ya Occident bazolo ba eza batutsi eza bat pauti na Rwanda batu bazo sanenga bolandi pe ba témoignage batuntuso batali net na ba France 24 eza pe na ba Congolais ba témoignage ba bike tozoye ba bango na morphologie na bango soko tale long na bango baza batutsi donc baza ba Rwandais nde tozoye bake siko koto nyonso tozali eza M23 nde mtezo contrôler donc bazo sa siko patrouille na ba soda ya Nations Unies karabao bazaki wana na ba ya FRDC bon baza bango organisation où ils ont opportunisme makasi koleka Nations Unies na mokili ya ezate il faut qu'on mette na to esa bino comme sur na République démocratique du Congo sur présence ya Nations Unies na sol wana yaka na ba solution to ebiango yaka na onka ba problème o batumsu ba barake oui soki Nations Unies te to ebite soki Congo ngaiza ndengeni bon boebi c'est ou peut-être une façon de parler pour na ba kosa na bango mindele bakanisa kwa ke bon bato ngo bazo croire na bango hypothèse bongote ou peut-être bato ba yebi na bango penza pe ba réalité msu ndenge ezate to baza na bango pe ka bazo comprendre na bango makambo ndenge ezalite po to ça nous rappelle ba histoire makasite boyebi na Emery Patrice Lumumba ezaka ndenge wana ça qui appelle Nations Unies bayaki e balukela ki yende mutu
ayaki koma mokangemi te na ndenge baki obome. Donc eza pona tant qu'exemple wana sikoyo toza na ba mission boni ya Nations Unies oyo se succédé kuna na République démocratique du Congo ememi nini ba mission ya paix maintien ya paix oyo eza te boko maintenir na ndenge nini pour nini basala mission te ya imposition ya paix baya ko imposer paix après maintien ya paix. Donc boko comprendre par là pona bango paix ezali na ba situation bazo créer au biso tozo mona ya guerre et pona bango eza ya paix. Ce qu'il faut pas maintenir ango eza ndenge wana. De essayer to comprendre to yeba po ba soki ozo sa lutte yeba pe sikoyo ozo lutter contre qui? Po sikoyo nde toza wana boyoka ki ba militaire FRDC ba koma ko beta ça si beta ndenge wana passer ba yeba ki soute ennemi soka zo ta côté nini. Yango biso pe fo to yeba ndeni mamuzo kende batu baza na République démocratique du Congo na mboka Kinshasa soki penza ba chakuwa na nyonso tu balobaki ke o bango baza soki bato a solo soki bao baza pe soki wapi mais tango yango bomoni bino moko incapacité ya soi-disant président na bino ba na tango soki souci ya solo boza nango pona kosisa likambo ya guerre ya za incapable la kisi yango na ndenge nyonso tu ben, il faut que soit kotia ye pembeni bo déclarer état d'urgence bozui bokena makambo ndenge na mususu parce que bozo la kisa bino ne bato boko sa complot international ezali po e bomisa bato pamba kuna bozo soutenir un peu makasi somo tuna mboko kitoko mboka na bisa kitoko koleka mboka poto tuyenda kizili pona ni pouvoir na sozali mabe isa mabe aba bomi 5 millions de Congolais monde entier fanda kaka nie kimia ata sosa ngoko ça na propriétaire Congolais baso ko mayiti lelo basi ko violer bango bana mikie 3 ans baso ko violer bango ça n'est pas normal na Congo ya biso wana o bazo ko gouverner et ça n'est o babenga nini ira ya awa c'est comme si l'Iran de la Grande-Bretagne gouvernait le Congo ou gouvernait la Grande-Bretagne. Ira azali interdit à gouverner la Grande-Bretagne. Ira ya Congo a gouverner Congo. Et kaka le bango kaka oyo bazoko koloba ira ezali mabe to eteya eza mabe kaka bango balingi ira eteya et gouverner Congo na biso. C'est un peu ça pour faire comprendre les choses. Donc complot international ezali bana Congo bola la te. Alors, ça risque pour la vie d'Angaï. Mais pendant le Congo, j'ai déjà donné ma vie pour le Congo. Toyebi ezali etumba monene o ezali kobunda makuna mboka République démocratique du Congo ezali plus que oyo baike bazali ko kanisela oyo bazali komonela yango kaka soki na ndenge oyo bazolinga komona oyo bazolakisa bango bamona kasi esengeli toyeba ete makambo ndenge ezali wana ezali makambo ezoleka na baniveau ebele eza complexe pona nini ba intérêt ebele na kati wana oyo ezosala ete bato bazoyokana bazoloba bon yo kota na conseil de sécurité avancé okangela biso territoire malamu po biso to continuer kopiller ba richesse epe yo zwa mabele oza nango besoin mususu kuna pe aboma na ye na Palestine puisque bon yo koti kuna conseil de sécurité okozala déranger te donc nyonso wana eza baye kokosa bato na francophonie ba discours moko toyesaki bino yango na mbalo eleki bobeti maboko bobi voilà alobeli ye alingi kutu kotala ye te tala kutu mbota pesi ya mokuse bokomi kosala ba reportage moko inutile oyo ezalaki na ntina te mais kasi France nayebi te eta mosunga azo se trompe azalaka na droit veto te kuna na conseil ya sécurité
na nsima ya francophonie na bino Rwanda côté na conseil ya sécurité to tala nanu témoignage pe ya moto moko penza habitant ya Goma kuna ndenge a lobby na bokuse awa na RFI ndenge situation lekeleki kuna na ndenge ye à vivre. Ce matin, c'est depuis 8 heures locale que nous avons entendu les tirs nourris partout dans la ville de Goma. Et au niveau de l'est et du sud de la ville de Goma, il y a beaucoup d'insurgés qui ont déjà pris la ville partout. Et dans le quartier périphérique de l'aéroport international de Goma, tout est déjà fini. Ils ont déjà conquis toute cette partie. Des militaires qui voulaient réquisitionner des voitures et pour aller rejoindre les leurs qui étaient à Sakeli. Parce qu'il y avait déjà une grande partie des militaires qui étaient partis. Le reste, jusque-là, ils étaient éparpillés dans la ville et précisément dans le camp de Katindo. Mais présentement, il n'y a plus personne dans ce camp. Wana boyoki témoignage ya habitant moko ya Goma kuna ndenge si koloba situation ndenge zalaki uta tongo ya mokolo mwa lelo toko yebisa bino lisusu boye po bo yoka bino moko toko yokisa bino oyo ministre français affaires étrangères Laurent Fabius alobi na situation yango ndenge ezali po boyebi yango ntango bakota ya réunion na bango bakotaki na conseil ya sécurité soki lobi na bosani te France alobaki azotala mpona kozwa résolution moko contre barebele ya M23 bon ekamisaki même awa boye na union européenne bakotaki réunion mpe lobi bazokoka te kosala condamnation moko toloba bazwa ba mesure moko claire ya ba sanction contre Rwanda parce que baebi que ils font tous partie de ce complot international. Fabius. Notre position est d'une part de demander évidemment que la condamnation soit faite de ce qu'a fait le M23, de demander aux Nations Unies de dénoncer cet état de fait, de demander à la RDC et au Rwanda de se rapprocher l'un de l'autre. La MONUSCO, c'est 17 000 hommes. Et malheureusement, elle n'a pas été en situation d'empêcher ce qui s'est passé, qui est le fait de quelques centaines d'hommes. Et cela signifie que c'est vraisemblablement le mandat de la MONUSCO qui est à revoir, puisque déployer 17 000 hommes, ce qui est probablement l'engagement le plus lourd des Nations Unies à travers le monde, et fixer un mandat qui, selon l'interprétation qui en a été faite, ne permet pas d'intervenir, on pourrait dire que c'est absurde, pour employer un mot poli. Dans l'immédiate, il faut arrêter ce qui se passe, il faut favoriser les contacts entre RDC et Rwanda, et rapidement, il faut se poser la question de l'efficacité de la MONUSCO. Ouais, boyoki Fabius, bon, alobi na ye na ko utiliser intellect okokino koloba likambo o bato bako eza discours kitoko mais eza vide na kati nango eza eloko te parce que inefficacité ya mission ya Nations Unies to ebi yango yote pe koloba na libandi ya programme eza likambo lelo te mission na ngo ndenge ezalaka nango mabe oyo esalaka toujours ke bakoka ko protéger ba civilité et bani. Combien de fois discussion oyo c'est salami et tango ba attaque ya M23 échauffé à Waboui ezaki na mtu moko te azwaki atia mission oyo na discussion to soki nini non mais nombre ya bato baza kuna baze belé oyo ya MONUSCO baze belé eza likamba complot international wana bayibi na bango eloko bango baza wana ezali pona ba veiller à ce que complot na bango et s'accomplir na ndenge balingi boko kabino moko pe réponse ya ye mutu ango ya
responsable ya MONUSCO kombo na ye soki Irute Gebre Salasie ndenge ye mpe kutu akoloba bokokamwa. Quand ils nous ont confrontés frontalement pour prendre l'aéroport, on a fait ce qu'il fallait faire, on a échangé des tirs avec eux. C'était pour sécuriser l'aéroport, qu'on continue de sécuriser. Après, dans la matinée, il y avait l'armée nationale aussi qui était présente à Goma. Il y a eu aussi des échanges de tirs avec les FARDC et petit à petit, les tirs se sont arrêtés. Où se trouvent maintenant les troupes des FARDC? Pour le moment, on sait qu'ils ne sont plus à Goma. On ne les voit plus à Goma. Ils ont ôté leurs uniformes ou ils sont partis? Vous les avez vus quitter la ville? Je ne peux pas vous affirmer qu'ils sont tous partis à 100%, mais je pense qu'une bonne partie se serait dirigée vers Saké, qui est une petite ville à côté de Goma. Ils sont partis petit à petit. Goma est une grande ville avec 1 million d'habitants. Nous sommes quelques 5500 casques bleus pour toute la province du Nord Kivu. Vous imaginez qu'une force de cette envergure ne peut pas, disons, empêcher toute seule l'entrée du M23. Ce n'est pas notre rôle, mais ce n'est pas possible non plus. Boyoki Ndengalobi, eza rôle na bangote pour ba empêcher entrer ya ba M23. C'est ça la réponse à la question. Ndenge nini bakokaki ko empêcher entrer à ba M23. Bargument nyonso sur nombre na bango, sur nombre ya habitants na Kivu, eza nango kaka ba maseki. Réponse ya solo ebimaki wana. Alobi c'est pas notre rôle. Eza rôle na bango te, bakosala yango te. Eloko bayelaki yango te. Donc, il faut to yeba yango wana nde tolingaki po total sango pe bino nde tolobaki ke bon tozobunde tumba na biso tokoya kobeta masolo etumba na biso te nde tozobunda yango mais bato basola na biso masola kati ya ndaku bayokaka mpe bayebaka tozotalisa bino kaka po toyoki mingi baza komilela maboma ekoti na communauté na biso pona pasi susio ya komona ndenge makambo za koleka lelo na soli makambo oyo na bana mboka mswa koto pei bato fandi ezaki na mosusu ya mwasi atuni ngai ya pei ba awa ya hollandaise obime outi ba famille na yo eske baza kuna na kote ya ville ekwei abi non abi mais bon eza quand même des msusu kwa na solo bate na ebike bon Congo eza pa bino surtout mais eza quand même nga eza grave ce qui famille no aza kuna bino mais nga zo sentir en bon te eza déjà grave eza kwa arriver na batu wana c'est déjà assez grave oyo kwa arriver na famille na nga bazala kuna te ekozala pe kaka et arriver na bango po mutu akoki okufa eza na guerre te donc ce qui est kaka donc oyo ezokweya na bato baza kuna epa na ngai nazo sentir yango ndenge moko pe ekokai kokweya pe na famille na ngai abi bon mais na famille no quand même ezala nde mosu ezafa ngai abi te bon oyo tuni ngai ngam na ebisio na pesi réponse eza ndenge ngai nazali komonela yango eyali ndenge wana epe nakomona yango bizarre na bakongolais mosusu bamona yango ndenge mosusu parce biso réalité na biso mboka ndenge eza kuna eza ndenge mosusu na ndenge bokokanisela ekokoza ata mosusu na kongo ye mosusu akomona yango ndenge mosusu ke bon eza kote na ye te eza nini akozala na ye na ndenge na ye mosusu oyo ekotangama te yango ozomona ba situation mosusu oyo ezosala ke na ntango boyokaki makambo ya recrutement oyo balingaki basala ba jeune wana bao bazalaki na Kivu bakendeki base faire recruter bao baza d'origine ya Kivu te originaire ya Kivu te baboyaki kozwa bango po balingi basala ba armée moko régionale po na ntango sikoyo ekosala boye ekozala facile mpona bazwa bato wana ya armée wana olie bazwa ndenge basali bere ebele awa boye bazwa barebele baintegre bango na armée nationale mais bakozwa sikoyo bato wana oyo ya armée soi-disant nationale po eza régionale bon bakointegre bango facilement na groupe ya barebele oyo baye wana non eyali biloko moko oyo
ezaki basigne oyo ebandaki déjà kolakisa ndenge nini bakomaki koluka baaccéléré nini réalisation ya plan na bango oyo ke bon ekosuka nango mpe kaka mabe. Sikoyo tokoyokisa bino mpe susu témoignage ya bénévole moko ya centre Don Bosco kuna esika ye mpe asalaka mpe amonelaki makambo ndenge elekaki mpo tozwa mpe susu mwa ide ya réalité ndenge bato bakomonela yango sur le terrain. Le dimanche, c'est arrivé beaucoup de monde. Hier matin, on a commencé à enregistrer un peu pour savoir combien de gens on avait et tout ça. Et on était arrivé à 2500 et manquait encore des personnes. Maintenant, on les a mis dans les salles de classe et dans la grande salle. Ils ont de l'eau, mais on n'avait pas tous les matériels suffisants pour donner, par exemple, des couvertures, des bâches. En termes de nourriture, on n'a pas les capacités de nourrir tous ces monde. Notre besoin actuel, c'est clair, la nourriture, mais aussi des médicaments, parce que depuis hier soir, on a commencé à avoir des cas de gastroentérite avec souffle choléra. Quand ils nous ont confrontés frontalement pour prendre l'aéroport, on a fait ce qu'il fallait faire, on a échangé des tirs avec eux. C'était pour sécuriser l'aéroport, qu'on continue de sécuriser. Après, dans la matinée, il y avait l'armée nationale aussi qui était présente à Goma. Il y a eu aussi des échanges de tirs avec les FARDC et petit à petit, les tirs se sont arrêtés. Où se trouvent maintenant les troupes des FARDC ? Pour le moment, on sait qu'ils ne sont plus à Goma. On ne les voit plus à Goma. Ils ont ôté leurs uniformes ou ils sont partis? Vous les avez vus quitter la ville? Je ne peux pas vous affirmer qu'ils sont tous partis à 100%, mais je pense qu'une bonne partie se serait dirigée vers Saké, qui est une petite ville à côté de Goma. Ils sont partis petit à petit. Goma est une grande ville avec 1 million d'habitants. Nous sommes quelques 5500 casques bleus pour toute la province du Nord Kivu. Vous imaginez qu'une force de cette envergure ne peut pas, disons, empêcher toute seule l'entrée du M23. Ce n'est pas notre rôle, mais ce n'est pas possible non plus. Boki susu ezaki mpenza na ntina po toyokisa bino yango lisusu ndenge alobi oyo ya Nations Unies, représentant ya MONUSCO kuna esika bitumba ezali eza rôle na bango te po ba empêcher entrée ya ba rebelle kuna na nini na Goma. Ezaki rôle na bango te, donc il faut tout comprendre. Les Kambarosala, na situation yo, ezali ko luka moyen ya kozwa contrôle ya commande ya Kinshasa pona ko salete ba payanyoso yo bazo tia nyamu kuna na mboka ba tia manano libanda ya mboka liboso ya ko banda soki masolo ndenge Fabius alobi ko salete Congo na Rwanda baza basoli solo et ya te soki ba préalable ezali te. Mais préalable biso photo eba eloko abiswa osa c'est d'abord kozwa contrôle ya Kinshasa et koyeba sikoyo ndenge nini ya kotia kimia ba payanyoso bakotia nyamu batia manano libanda ya ba frontière ya RDC. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. Je veux quitter le Congo, la guerre de force, la cause est noble et juste. Du monde à plein droit à décider de sa destinée. La gouvernance au Congo, c'est une affaire entre Congolais. Pas besoin d'étrangers
c'est Mobutu qu'ils avaient utilisé, assassiner Lumumba. Ces complots belgo-américains sous l'ONU d'autrefois va se répéter. Utilisant tout plan des Ougandais, Burundais, autres voisins pour nous envahir. Résistant ainsi jusqu'au sommet de la nation, mieux nous exploiter. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. 14 millions de morts, ignorés par les médias occidentaux. Un génocide orchestré par la Belgique, les États-Unis et leurs alliés. Attendez-le, Tokobomi Sambo Kawana. Quittez le Congo, la terre de nos aïeux. Quittez le Congo, la terre de nos ancêtres. Quittez le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérez le Congo, la terre de nos enfants. Nous devons résister, les chasser à de nos frontières et du pouvoir. L'objectif des ennemis, c'est d'abord d'éliminer les vrais fils du pays. Du pouvoir et de l'armée pour les remplacer par ces génocidaires. Légitimés par des élections truquées et nous esclavagisés. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. La Belgique quitte le Congo, Nations Unies quitte le Congo, les États-Unis quittent le Congo, Rwanda quitte le Congo, Ouganda quitte le Congo, IE quitte le Congo, Angola quitte le Congo, les génocidaires quittent le Congo. Vous devez quitter le Congo, car c'est la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. Les quitte le Congo, Kundabatare quitte le Congo. Libérer le Congo, libérer le Congo. To zali na bino na radio Lisanga ata ko to zali na bankanda to ali na esengo to ebi yango ete nkando to inango nkando to inango bandakala nde to ko mema nde stratégie na biso nka ntoke na makambo solo to yebisaki bino pe makambo ndenge ezali koleka makuna panda to bandi programme na biso awa to koyebisa bino na lisesio tofungolaki nango programme na biso lisesio ya baafricain oyo ekolobete mowei ayebaka motuya ya cercueil na ete yango nde to bandaki lisese na programme na biso ya pokwa ya lelo nde tokoyebisa bino vers ba 12h kuna na mboka République démocratique du Congo ndenge situation eza na Nord Kivu ndenge totakoyebisa bino ya Goma ndenge boyebi kuna na Kisangani na grande ville kuna pe boyebi ya province orientale eza na ba étudiants ebele oyo ba kitaki na balabala pona
pesa soutien na bango na ba habitant ya Goma. Donc ngaka sa manifestation pona ko lakisa ko témoigner soutien na bango na ba habitant ya Goma. Kasi et ceux qui vont goter pour bazali pe ko accuser ba autorité ne ba ko bien avango ya Kinshasa que bazali ko doit ba responsabilité na bango te. Bango ba étudiant na ba zui bati moto na permanence ya parti politique ya Hippolyte Kanamba Joseph Kabila o boyebi na kombo ya PPRD batumbi permanence na ye kuna wana nde ezali po total sabino ndenge tolobaki na bino awa il faut koyeba nani aza responsable na réalisation ya plan oyo ya mabe oyo ndenge eza koyeza osala biso tolingi na biso te po toyede Hippolyte Kanamba mpona a maintenir contrôle na 100% à territoire de la République démocratique du Congo na tango toyebi ke azo mérité même pas azala président de la République démocratique du Congo iloko wana tolingi po topesa yango kado te tika aza na batourment boye ndembe likambo eza na sikoyo kimi oyo akanisi aza nango na koluka ko accomplir mission wana ou ya occupation ya République démocratique du Congo il faut nde kokomisa yango cauchemar mpona ye azwa supongi te po likambo mosusu oyo tokoyebisa bino yango tokoloba yango mpenza na lombango ya bokuse po tolingi kaka matoi oyo eza mpenza ya pete nde koyoka yango ezokoma mpe na ntango moko oyo batémoin bakobima oyo bakozala batémoin trop gênant mpona situation oyo ya complicité internationale ezosalema kuna mboka ya République démocratique du Congo oyo bakoluka d'une façon ou d'une autre mpona base débarrasser na bango mpe kozala kaka batete oyo eza kuna nde kokweya bande radio lisanga tozali na bino na programme na biso tolobi ingeta penza nde ingeta na mitema na biso mpona situation na mboka République démocratique du Congo mingi pa victime na Goma. Kevin Fire, dis-nous les combattants, ça vient d'où? Pourquoi ils sont là? Où vont-ils? Que veulent-ils? Qui sont-ils? Hein? Moi je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Moi je sais qu'on ne peut plus arrêter. Car le combat va toujours continuer. Et je sais que la victoire est assurée. Je leur avais dit de ne pas séparer l'Afrique, ne pas se partager l'Afrique. Je leur avais dit qu'un jour viendra où sera su l'histoire authentique. Je leur avais dit de ne pas tirer sur Patrice et Meryl Lumumba, car il reviendra plus fort et plus froid. Quand la génération Ingeta se lèvera, plus rien ne les arrêtera. Moi, je leur avais dit de ne pas laisser mon Boutou 3 décennies au pouvoir et le pays dans un trou. Il a fini sa vie au Marocco. Paix à ton âme, Seigneur, c'est ce séco. Je leur avais dit de nous laisser notre identité, de ne pas essayer de nous dénaturaliser. Je leur avais dit qu'une génération se lèvera. Ingeta, on s'en souviendra, les combattants sont là. Ingeta, in my heart. Moi je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Moi je sais qu'on ne peut plus arrêter. Car le combat va toujours continuer. Et je sais que la victoire est assurée. Moi je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Moi je sais qu'on ne peut plus arrêter. Car le combat va toujours continuer. Et je sais que la victoire est assurée. Je leur avais dit, oui, je l'ai dit à ces musiciens mafieux, vampireux, de ne pas détruire nos mœurs. J'avais prévenu le croyant classique de ne pas vite quitter l'église catholique. Elle rejoindra le combat Ingeta, car certains évangéliques n'ont pas compris le temps prophétique. Je leur avais dit que le Congo, c'est 4 fois la France, 33 fois le pays.
fera le Rwanda. Ingeta, je leur ai dit, et on s'en souviendra. Aujourd'hui, les métropoles du monde y ont goûté. Combattants affamés, assoiffés de liberté, collabos encerclés et moutakalisés. Et maintenant, dites-moi, êtes-vous fiers de nous avoir créé Ingeta? Moi je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Moi je sais qu'on ne peut plus arrêter, car le combat va toujours continuer. Et je sais que la victoire est assurée. Moi je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Moi je sais qu'on ne peut plus arrêter, car le combat va toujours continuer. Et je sais que la victoire est assurée. Je leur avais dit que l'armée des Kalongo n'était rien. Attendez, face à l'armée des intellos combattants, comprenez. Je leur avais dit que les frères en Amérique, après 400 ans merdiques, à travailler sans être payés, une nuit a suffi à un combattant king pour faire un rêve de king dont l'histoire se souviendra. Oui, je leur avais prévenu, je leur avais dit de ne pas être mauvais, ne pas démocratiser, ni nous coloniser, car dans le miroir de l'histoire, les combattants ont pu voir ce qu'ils ne veulent plus revoir. Ingeta, la patrie ou le couloir, le choix est clair, nous le voyons net comme la source de la victoire. Nous ne voulons pas de la prière sans action, nous ne voulons pas des actions non plus sans la prière. Ingeta, le Congo nous appartient. Jusqu'à quand le silence? Le Congo est à nous. Jusqu'à quand le silence? Le Congo de nos pères, le Congo de nos aïeux, le Congo de nos enfants. Le Congo c'est l'héritage que l'Éternel nous a donné. Qui est celui qui a corrompu Dieu pour qu'il nous donne le Congo du haut des cieux? Qui est celui qui a payé Dieu pour le corrompre afin de nous donner le Congo? Ingeta, d'accord pour le Congo. Ingeta, c'est qui est Cécilie? tozali kokoba na radio Lisanga pe topusani na suka ya programme na biso nde toni bilo tondi mingi awa na kati ya studio po na zali pe ngai moko te nde na pesi bino na oyo na yawa na studio mbote mingi esika nyonso bino bozwami kuna pona pokwa lelo bokoba penza na Ingeta na mitema na bino na mitema na biso banso Ingeta nde toyeba ete tozala musala agenda na biso eza charge mingi mikolo oyo na ndenge ba situation ndenge pusani kasi toko etale yango awa te bisika nisi toko kota makambo nini toko kende koloba awa bino esuki tenge nde suki na bino boye pokwa lelo toko koba na bino pe na internet tozala na biso toko kebisa ebe moto moko oyo alali mpongi ya kanisi ete akolala mpongi toyebete akosuka na bakoshemar oyo ekomema ye pe na liwa kasi lokola mowei akoyeba motuya ya cercueil na ye te Hippolyte Kanambe. Aro Hippolyte Kanambe orari soki orari mbera yangoyo Dimitri Mourandel Kakomi Peko parlementaire Tropicana alors que Bamote Baya qui te fait connaître plein de maladies aussi kala ma publicité vimi na jara saoudi bakosovole ngando na système ekusa mais kalasino pour écouter babela kwakara il n'y a pas de sous-métier il y a que les sous-gens et pas dit doyogo chez nous aussi nous avons des taximens mais taximens ya harare ya kumela kunguya toti la mutuka wana na matate omona umotazi bokonzila ule famille na yeba savure kumbele au carré moi stemai na compte ya loshinto mais au contrairando epesi esa mekoti mobulu mwana na mwana bendelingo mitelengano ya le noiro abosaniza makungu yango atikeli gambala etikele kaka bakungu pelegete mandombe
Bella Dio, nouvelle écrita. Kangama na Fumu Kimbaru, rendez-vous na Kamba. Les morts ouvrent les yeux de vivants. Rien ne sert de Kundabatoire, il faut partir chez Tokokolobo avant qu'il ne soit Totardino, Potolobaki et Bembeamboa, Matangate. Sarbati Serpontifort pour les intimes, Nyoka, Sokasio na Mosapi Kokamasina la Lobo, mais Hippolyte Kaname, Alain Yakiwuta, Asibiso na Moto, Moito Tsesingala Kingo, Ikelefi. Liwa Yanika, quel rojo, Limama Mongo Nicolo, Mosusunase, Kagame Rio de Janeiro avec Kiki. Résultat Hippolyte Kaname, Kamiki Kolo, la terre de nos encouros, quel scandale. Mokanzale qui laisse til Farabus, Moto Atambola Kabolumbu te pona Muzani là-bas. Mwana maman, est-ce que tu sors sol? Kagame, Kaname, Kunda Ruberwa, dites-moi qui a tué Abiyarimana, Nyamwisi Mouringi et Nadaye, Monseigneur Mousiriwa, le général Mayele, le commandant Massasu, pasteur Lukusa, cardinal Eju et le vieux Mouzé Kabila. If you didn't know, now you should know. Babeta Kasifete Nambebo ya Moninga, et Kibera Zui pour son Kuipoko Tsaye ya Chuma, Kaziwa Binzoto, Moto ya Nyuka, Soki e Katani, Nzoto na Emo Bimba, Ekomi Obesinga e Bamba, Phil Indiana, Kebala Maboko ya Mbembele, Okule Kambeka, remember that, let it be clear, Mboka na ngai eza ya yote, Atakutubul na yo eza ya chocolat chaud, I don't give a damn, Komune Nkongo, ba organiser guerre veut dire problème de réaction, pour ceux qui basilisi yango bayuma baganga, vive le libérateur, read my lips essay, bino nzingi, boza nzingi, miyibi nzingi, d'ailleurs botika la tenzingi, kozala bazairo nzingi, bolingi nzingi, boko manzingi, bakongole nzingi, nzingi nzingi nzingi, ezalaka te, karate bazo pese la coup d'état manqué. Baye koboma baluba, nalobaki eloko te po naza moluba te. Baye koboma bakongo, nalobaki eloko te po naza mokongo te. Baye koboma baswahili, nalobaki eloko te po naza moswahili te. Baye koboma bangala, nalobaki eloko te po naza mongala te.